Sous ba téléspectateur na biso, ba abonné na biso ya lisolo ya Congo, o mesa na otala biso à chaque fois. Lelo susu tozongi na chaîne na biso pona kolobela sujet moko boye ozosala mboka momba pasi. Ezosala biso ba congolais pasi tellement que tozoyeba te na mboka na biso tozokende wapi. Donc yango toyambi madame Mani aye na plateau na biso pour na kolimbola lisusu pour faire comprendre biso pourquoi makambo nyonso eza kwa na te. Donc tomoni que na mboka na biso tozokende wapi. Et puis bato ebele baza ko accuser président na biso bazoloba non président aye azosala eloko moko te, il est la cause de tout ça là. Donc pour na likambo maman okoloba ndeti nini à propos ya maman mbula nde ezosala badika. Bon, merci na parole au Pessingai. Ce qui est là, maman, naie komona émission na biso baza kolanda libanda eza poto lobela mboka na biso. Omona publicité batonga ka batie ba nanu teke tokotonga pi tokotia pi tokosala ndenge nini. Baningi mboka na biso te, lelo baza ko accuser mwana azaka ka soki na 8 mois na 9 mois. Bon ba tata mibimbo a 17 ans basali nini. Batata mibimba 7 ans donc tokoloba ke ba leka sikoyo. Et ça ba biloko na bango batongi mama liboso tozaka boyete. Liboso tozaka boyete lelo bazoloba papa titi te to lobelka munenge ezali mama. Soko tonzo ba ofeiko. Biso tofanda tomona na place boulevard ekindate. Soki totali malamu. O bateli biso nesi na boulevard soki Béatrice. Papa Molière alikaka, apa basala construction le bina bango. Canalisation. Oui, mais ma kamai tie ke na fleuve ezaka ka wana kota nzita ba obezala ka wana kote ba tisi place ta république na bango basali wana. Soki totali malamu mama. Oyo babengi beya kenzo ba ofeiko. Biso tofanda tomona na place boulevard ekindate. Soki totali malamu. O bateli biso nesi na boulevard soki Béatrice. Papa Molière alikaka, apa basala construction le bina bango. Canalisation. Oui, mais ma kamai tie ke na fleuve ezaka ka wana kota nzita ba obezala ka wana kote ba tisi place ta république na bango basali wana. Soki totali malamu mama. Oyo babengi Béatrice ezali likolo ya canalisation mais ekomema likolo ya fleuve. Bango batonga kaka boya va kotonga batala kateka fa to tonga to tiwa pito chef ma batonga kaka bongo. Soki tobi toye ana ma ya makelele biso tozaba na banda séparé. Oui. Eza soni mama. Oko bimo tali soko bimo tali mbula. Banda baka yao. Na balabalo batandeli biso soki ezalaki pleine ekoma pleine njili na yebite. Biso bani na bango bakanete o baeli biso awo. Eza ko boucher. Na bani na plastique. Plastique. Tozobwa bango partout. Mama to bwa kape partout te bateli biso poubelle. Munde na bwa kaka na poubelle po balakise banda ye babwa kaka kuna na poubelle. Biso batela biso ba poubelle. Bateli biso ba poubelle te. Donc président la biso nda ye na initiative ya mambo ya bopeto na chaque samedi salon. Oui maman. Mais à propos ya salon wana donc so toko comprendre que mokonza mboka pe il faut ala ba ya kite po ba bonisa Congo. Mais bah ça il a rappelé 5 chantiers na Congo. 5 chantiers to 5 chantiers. 5 chantiers. Bo chinois ya ki ko tongelo ko ya yebite. Alongola ki ba congolais bazala te. Bonda konga na botami na fandi na yebi ke basala boy basala associé ki banani chinois. Voilà ça qui va marcher na gouvernement. Gouverneur la ville ya Kinshasa wa zala ki bosole ba travail ba blo wana. Donc on le que problème déjà que ayeba ki plan ya mboka te qu'on se le dise parce que soka ayeba ki plan ya mboka baninga bato tonga ma place wana te parce que c'est qui place à canalisation place maeleka parce que tozomona na ba entreprise ba mai ba zindi ba boulevard quand on n'en parle même pas côté il facile awa donc ba mai ezoko matina ba genou bat na kata ba entreprise bat na kata banque passe ba salaka mais mai ekoti na kati ya banque place mbongo ezalaka donc esali vraiment passe makasi
Maman Nangai, c'est ça, il faut mon passe ma casse. Et imagine même dans l'hôtel de ville de Kinshasa. Vraiment, c'est sérieux. En tout cas, ça passe. Dans les lots, ils sont les bêtis. Sur d'autres, ça, il y a 2 jours. Nous les bêtis na Congo, na RDC, na Kinshasa. Donc, ça vraiment passe. Je vais passer la voiture à bateau na Congo. Oh. Tout le monde va voiture à bateau. Jésus Christ. Maman, si on t'a dit que bateau basa cause déjà passe. Toujours t'as la caca gomme. Bon, ce petit peuple, y'a qu'à na makelele. Y'a qu'à na makelele. Maman, ça me la bangolo na kasa banda kwa batute. En tout cas, tout le monde bangolo, hein. Pas congolais. Tout le monde benangolo, hein. Azon no baba, azon nana penda. Donc, elle est gratuit. Sans pourtant même bobo. Boso bangolo. Donc, en tout cas, et ça passe vraiment. Comme on a un beau cannabis, au lieu d'avancer. Donc, bon cannabis, so béba toujours. Et puis, bah, si président la biso Antoine Tshisekedi ça ma casse. Voir tant à mon a bloc à boyer. Donc, tant à mon a 2 jours à mon a publication, on a internet partout, on a info et tout. Donc, ils ont ça les passe ma casse. Comme on a bloc à boyer. Bah, sungi était. Donc, ça comme si mandat même au basengi, bah, pesi wana. En tout cas, tu sais que tu vas ça. Parce que et alors ça la nuit sur la moroté, ça passe. Comme on a battu des bateaux zinda, bangolo na bandako, jeep ya munene na kata mai. Et comme il boit. En tout cas, comme il boit. Matine ya so ba voiture. Ba monteur et so beba. Donc, et ça vraiment passe. Au botama na Congo, né grandi na Congo, au linga toujours mboka na le président Tshisekedi. Walingi mboka na ye alingi mboka neke liboso yango aye na misala ya salon mais en tout cas président bisika ozali elo na okoloba ke en tout cas kolandela baplace wana na bagare centrale kolandela na bakote ya boulevard wana na nini na bakote baifasik banini na Vodavoire même Vodacom na boulevard wana ezindi batelefone ezini na kati ya bamai donc bato babandeli ndeti mosala na bango ya zéro so baza na assurance te donc eza vraiment passe mama mami okopesa biso lisusu idée na yo par rapport ya ndenge ezoleka elo nini mpenza okokoloba opesi bavi na yo olobi ke non oexpliquer déjà il faut alandela beaucoup plus côté ya comment on appelle il y a un niveau pour place la canalisation pour maïleka et qui est un niveau boulevard donc et ça il faut même pas ici parce que lorsque les peuples congolais comprennent de thé peuple congolais y batté pourquoi à cause ya makambo nyonso donc yondo zo limbula bango ba comprendre le pourquoi celui totali malamu mama eloko olingi asalaki mokili baloba premier jour asali bo deuxième ti balobi na septième ayeko pema nzambe siko ye kaka balingi bakomisa magicien na bato babebisi 17 ans ye kaka mwana 8 mois abanda ko abotami kaka kala te peko oh en tout cas ça passe bandima ba o bazoloba wana mama bazoloba kaka po baloba to biso nde tolinga Kongo totika sentiment totika ngelo ko sani ngai pasi bato bazoloba ba o bazoloba na baza ba te to mona biloko wana te boulevard eza soni mama soni ozoka soni vous vous rendez compte que na bandal bateli biso plein na nji na bandal plein na nji la wezani mama na ngai ye loba ba bala mibale basangisi bapanzi siko bozo traverser ndenge tokufa te ba accident bato bazobuka ma bato bazokufa ngane biso tozokende mesa 6h na temps chaque fois afingaki papa Molière mais lelo conséquence wana papa Molière afandi balingai kaka nini bato babanda kozina o biso tokolobeza boye papa Fati aza na 8 mois toza bana mikete aza na 8 mois eloko bata 17 ans basali boloba na bata 17 ans tozobetele maboko te aza pe na musala aza kosala Congo mama moni Congo Congo eza bandako ya bato te ozo ko diriger ceux qui 20 personnes Congo eza Congo eza Congo donc okikoyebisa biso lisusu eloko nini pena bakoki kosala po babiloko nyonso esi
Merci maman. Oh nga na kolobeza ke to linga mboka na biso Congo. Béatrice wana avant banda ko construire yango papa Molière alekaki. Po papa Molière aza mwana mboka alekaki. Expliquer bango akei ti place wana bange basala makamba. Mais balobaki na yeni. Aza papa, aza mobali ya mutu, aza na famille bafingaki ye, azaka lokola mutu yalo ko salinga passe modèle baza koloba na mono abota misiko ayebata na nuko afandi aza ayebata batambola kate na batata mibimbo ona mboka mona 17 ans ko bota. Oui, normalement. Tolinga Congo. En tout cas, des mamans a dit ça le mytho linga Congo, totika sentiment. Donc, Congolais linga mboka na yo. Soutenir le président na yo. A une initiative, il y a bien redecevoir mboka na été à osala makamba bien. En tout cas, ça n'y a besoin de soutien na biso. Ça a besoin de que tout ça là ba reproche oyo peut-être na makamba linga mboka na yo, to soutenir le président na biso Tshisekedi oya yé na initiative ya koede mboka kobongisa bisika babebisi yango bozomona azotambola kotambola neza ya pamba te azoke kobongisa bisika ba oyo babebisaki. Alors totika koloba makambo oyo biso toyebi te toluka nde toyeba pourquoi pourquoi président azosala boye pourquoi yango conséquence yango emonani tomoni ba inondation tomoni bato ndenge bazi ndokozwa bato baza na mayele bata mayele baza na Congo te batanga bakoyeba ndeni bakosala bakanalize basala babongisa po Béatrice ole tokokitisa yango te mais bata mayele baza bakoya penda ke baba kokanalize mai kende ti na fleur olamuyika na tongo tolamuyika totie Béatrice tolamutika ka topandi balabala tolamutika mama kena mai makele kota bandako batongi bandako batongi fotala omona bandeko na biso oyo bazindi vraiment makasi et puis na pasi wana na mutema étante congolaise na koloba ke en tout cas toza ensemble na bino tomoni ke bosali 2 jours bozopepa toujours mai ezokauka te. Donc, vous avez misala toujours à pepa, vu que vous les bêtis 2 jours sans cesse, donc il est là, vous les coûtez bêtis, quand il y a 11h. En tout cas, les salis vraiment pas ici. Va peuple congolais, en tout cas, il on aussi a dû s'auto-soutenir, ça a dû s'auto-soutenir, on a dû s'auto-soutenir le président, a dû s'auto-soutenir na oazo sala to linga mboka na biso ole ba critique et même biso na eloko moko te. En tout cas, merci madame Mami, merci pour notre temps na yo et tokutana lisusu prochainement pour nos lobela surtout mama mboka au revoir na balandi na biso ba message na biso na chaîne na biso du Silo ya Congo. Merci beaucoup, abonnez-vous sur notre chaîne, au revoir.